poto bazana poto bakolanda ngai mutu contredire ngazate parce que quoi babwa kisibino ba après sima ya liwa mama na ba leki na propre bande ko na ye propre babito ndoka papa na biso ndeni bande na ye propre bako bwa kisabino mama na bino kufi ba leki na ye bako bwa kisabino ke beaucoup motambola na nzela oui ndeko nanga vie eloko na bashege oui eloko na kwebisa yo mutu akokolinga bana na yo kolikila yo moko azate okoza na leki ya mwasi ya bo bana na ngai bo tous consort mais soko zate réalité si bana ne kozalika mosusu peut-être bakoma au moins bino bandokité que bolie maman yaya na bango bakozo bino en charge te bilo moya boya onde basundola bino ke bokoma ba chèque non dans ce cas maman papa kabwani na maman atiki bino ba mike maman nde mutakolisi bino oui ko maman yoko kufa bande kone ba décider basung sa charge et pas papa maintenant papa wapi to yebisi kazate to ba bengani bino na lopango ba bengani biso avion ba bengani biso mais c'est batin bino na kana avion donc papa na bino donc bazo charge na bino donc ba mettre biso avion biso billet tout to serrer tout matatu mati avion ndeko nanga meli masanga pona sio ndoko associer nanga pour associer surtout pona nanga makasi parce nanga kileki na yasuka associer makasi surtout pona ngai alors que mela meli masanga wana azokata na boulevard comme malheur yaka yango moko te mutuka etamponné akufi sur place ngana pa nazaki directement tokomi wa fazer parce que si ka kolio kolé pa na beaucoup ba fazer ba chege oui ba chege après li osima ya liwa na mboka wana tokomi directement ba chege Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yokoba, Kenzama, Boto, Kwayo, merci na Bandeonios, Toba Benga Biso, merci na Bao, Bakomira Biso, merci na Baoyo, Basungara Biso, vraiment. Là, je vois le pasteur, fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel des plus héroïques. Na filo moko ya motema bivin c'est de homo depuis long pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta Simananto ya roba kenzama boto kwa iwa bien-aimé na émission le rien que la vérité bien-aimé to ya minane en tout cas vous découvrir c'est pour sa première fois ali kana plateau na biso en tout cas nini ya kosolola ezali bien-aimé dans le Seigneur na émission le na témoignage moko eko édifier bandeko mingi bazola na biso bozala toujours connecté bola na biso du début jusqu'à la fin nzamalo la romona bino shalom l'homme de Dieu shalom ça va oui ça va très bien au maximum voir mbote na bande bazola na biso oui na pesino mbote bande ni bazola na biso bisika nya sozami nzambe azala bino kombo na ngai le prophète Enoch Shawanga ozali prophète ya église wapi église Mema mission évangile mission évangélique Maranatha Jésus revient. Ok, je vois. Il y a prophète Josso le Kambe on appelle ça motiscal dans l'abisso de Konabiso avant que tu côté na Mozindo si je les moi ebelé na tozo moi un pas en arrière au bête l'abisso du solo oye okutana nzamba ngondengeni lelo komba kosalela ye eloko nini lekana na vie na yo omena vie ya ndengeni au juste eloko nini yaki komima ko lelo se retrouver na kati ya elanga ya nkolo. Oui, vraiment, c'était vraiment ma kaïsangata, mon maman côté, il y a quelqu'un dans le moment où il y a un zo, ça il a ensemble. Au début, comme prophète, Nani Enoch. Enoch, ok, vas-y. Alors, il y a un peu de se retrouver le moment où il y a un ensemble. Na makanisi nanga itan dans d'autres temps que son mwana nganya surtout na chako na mutu ata mon maman mon côté bien que maman nanga zaka servante na 2009 tant maman nanga akufi avant maman nanga kufa yena papa nanga ba se difrosaka papa nanga kazaka na Kasai biso tutikala kana maman awa na Kinshasa alors tant maman akufi bande kone baye koya baye bakundi maman pa ukunda ma basi intérêt surtout bazui biso bato ekingana ndeko na ngai moko bridel pe ya sona mpona kufa bazwi biso babike bino mibale bozokende pa papa na bino bwendoluka papa na bino ndeko na ngai na babike metondoluka papa toyebi bisika vandaka to aza na Kasai bamati biso na avion na Air Kasai destination vers Kasai Chikap tokomi na aéroport première difficulté tokute nango ya liboso langi baloba kuna biso toyebi yango te c'est-à-dire kuna baloba chuba biso to balingala directement milieu wana soki yozo balingala di bazo tio na catégorie directement ya mwana famille mwana soda
c'est-à-dire pour na bana basoni balo balingana mimi na bakam. Alors directement bina bango komi distance biso se retrouver na aéroport mili wana balbaka chiluba biso tebek chiluba tebika lingala to va na salle d'attente ngana ndeko nanga wana bridel total ngana ye abito kende wapi to penser peut-être casser moi peut-être za moi moke OK otuni komba mto mo mais to se retrouver devant ville munene to va na salle d'attente wana 2 heures du temps mais to mitel mais to kende wapi to luke wapi to numéro de téléphone ite nini tebika ka kombo ndeko nanga totala ni wana ti abikete petit frère surtout vandi ati ba 18h bato bayo tuna biso parce que depuis tokito na salle d'attente to meli manda to vandi ati ba 18h ba gens ba ko tuna biso ça les pesa bien malam tokene bien tokende wapi abito kene kaka to bimi wana na aéroport na porte amne to komi wana ba ta moto be ko sa biso parce que kuna moto ni zaka mingi be ko sa biso ba tuni biso bozo kende wapi to zaki na ni kombo ya commune ni kombo ya quartier to yebe lokote ndeko nanga tuni moto wana ke côté niyo bat bazake belo bakino baze bela bino bo biso bisika bino bozoki bite yo biso kaka commune oyo bakino baze bele commune activité ze bele wana esko mi mabiso habité kanzala combien de bise montant mais ozo tuna biso lokola boyebi yango te biso tozoki nika biso mi biso wana to matina moto tokani montant wakena biso ti na commune wana bakiti biso akiti biso bia ande bisika biso bata moto to sukaka to pese mbongo na ye ngana ndeko nanga total ni tokokende epaya nani ndeko nanga sisinga telema wana bavali totena bavali zwana akia beti mututi akute na mwasima ndumba wana abiye solo na ya pese soki mbongo yo quelque chose comme ça soki mbongo ya to vendre pas soki 5 jours 4 jours comme ça 4 jours alors to et tout ba valise toketi epaya mwasi wana femme libre apesi mbongo wana kete tolaka ta na salon na yo pendant 4 jours c'est depuis moi c'est nduma condition ki nga musana na saki za kindumba condition ezali bino bando yo bando lala kaka pa na ngai na 2 heures c'est-à-dire ko banda 18 nga na bani musana ngati ba 1h01 bino besoin 2 heures bolali titon c'est-à-dire nous étions obligés ya ke to vandi libanda wan to baluki tie komi 2 heures 1h30 to ye to komi pa masiwana to lali vers 7h to lamuki to bime to kyo teningana alors et comme il fait 4 jours on a mentionné libéré biso bino ngada mo resili mo na bino sili so bimba accès sumo biso ki na mbongo te dans ce cas là ndé ngana ndeko na ngai directement to komi wa fazer parce que si ka kolio ko le pa na ko bokomi ba fazer ba chege oui ba chege après li osima ya liwa na mboka wana to komi directement ba chege parce que na mboka to se retrouver ni ndako ni parenté to bika komba papa me ko zwela ye wapi parce que za ville monene to komi ba fazer et local bosso ko sala ko mbongo ezaki te to bandi oteka bilamba na biso bilamba na mama sumbelanga tanda na bomoi na ndoteka yango pona na se nto civil ndeko na pande oteka ye ba sapato kondo teka doloso na biloko ya kona ti ndeko nanga bisa lobiki te na monique petit frère Noga pendant ce temps là mon nom était Noga na chanza comme Noga na kolba pourquoi na chanza ki abie te Noga petit frère nangai na monique vioyo uzano mwana moke j'étais encore jeune na l'action wa photo ya na ya j'étais encore très jeune alors abi vio na moni nga na mukolo ko supportant mais yo supportant ngote parce nga na ko bana ta ko poussa ta pousse ko tia ta ba ko che ko mimata ba kilo ti so ina yeba na ba to ba ko prashinga na ba ko wana mais yo ko menete mais na préférer nga na zonga na kine na préférer na zonga na kine ndiko bunda parce que kuna zambo nga na botami na koleli kuna ça dit kuna bi na ko débrier au pona yo zonga parce que awa ne tale to komi okufa okokate ngavi akifazera na ko mesana ngango mais yo te alors ndeko nanga tek ba bilamba wana zaki nangwa tek nyonso zipe anga tek azima mbongo amati mutuka ya man dans ce temps là amati mutuka man vers Kinshasa ngana tikalinga moko na tikalo na pe wapi dehors na la na restaurant condition maman na posinga po na la na restaurant na ye il faut na skola basani ya bat bazolela c'est-à-dire bat bazolia wana ngana skola basani et non po na futangai c'est-à-dire po na ka kolala après cela tant ndeko nanga zonga na Kinshasa ame ko beta mutu mais aussi mbate ko beta mutu aussi mbate comme malheur ya ka toujours yango moko te ndeko nanga meli masanga po na sio ndoko associer nanga po associer surtout po nanga makasi parce que ngazaki leki na ya suka associer makasi surtout po nanga alors ko mela meli masanga wana azokata na boulevard comme malheur ya ka yango moko te mutuka etamboné akufi sur place ngana va nazaki na toujours na mboka wana
na komi siko na komi na zuba camarade moko boye o toujours vana bango na ndako na bango c'est-à-dire bango bakimaka baina ko débrouiller na poka baye balambi ngape na le ndene ko funa ko zwa téléphone ya muninga na ngai moko na meko composer meko na bengi ndeko na ngezo likate na bengi ezo neko mbeka en troisième fois noki mutu mwa na mina téléphone bonjour bon wana na ndo ngai noga leki ya Bridel ndeko na komneza ki Bridel habité Bridel ndeza boitoza na matanga na ye batutaki na mutuka na 0 il paraît que mundele mo atutaki na boulevard mundele mo perso mon ate directement mutu e bouger ngai nazwaki na numéro ya téléphone na parenté moko ya kota mama leki moko nazwi numéro na bengi azana poto na bengi mama ta situation tozana ngo koto ya kito ya koluka papa toyebi même ata ici quand to trouver te se rendre compte que toza devant ville moko munene et une chose encore terrible les gens ba commune ba quartier munoko bazolo ba biso toyebi yango te parce que ngata on ando ko bando benga mais c'est français maman na biso ando traiter biso makasi ngusadi na kata koloba français mais munoko bazolo ba wa biso toyebi yango te mama sunga biso ndeza boye ndeko nanga moko ocho kufa kuna na ndeko nanga moko ndeko nanga ibacho tuti na mutu kaze bembe na Kinshasa bi oui toza informé tozo luka moya ko kunda na bika singa ko to naza déjà ko to naza état moko critique soki omoninga eto nazali okokolela mama naza mwana mama sala quelque chose bino naza na choix ko sala te ndeko no to kunda ye yo za mwana obali débrouiller biso pe mama biso tika biso orphelin et biso to na poto yo pe débrouiller yo za mwana obali akati téléphone na meko recharger crédit na défi crédit à côté na bengi ye répondeur voilà bande kwa mama na biso baza na poto bakolanda ngai mutu contredire ngazate parce que quoi babwa kisibino bana après sima ya liwa mama na baleki na ye propre bande ko na ye propre babito ndoka papa na biso ndeni bande na ye propre bako bwa kisabino mama na bino kufi baleki na ye bako bwa kisabino ke beaucoup motambola na nzela oui ndeko nanga vie eloko basegi oui eloko na kwebisa yo mutu akokolinga bana na yo kolikila yo moko azate okoza na leki ya mwasi ya bo bana na ngai bo tous consort mais soko zate réalité si bana ne kozalika mosusu peut-être bakoma au moins bino bandoki te ke bolie maman yaya na bango bakozwa bino en charge te bilo moya boya onde basundola bino ke bokoma ba chèque non dans ce cas naza la réponse te mais surtout na kata famille eza biso nde bataliboso te na kata famille to kufila mama to kufila papa te bakufilaka mais bakozwa mais bakufelaka mais basundola bango te et biso lokola bazaki to bino faut que papa na bino papa il faut éduquer bino afutela bino pe mbongo bovande pa mwana ndiko na biso tango mlayi to supporter bino comme tanga papa bino supporter. Donc par là, si je vous comprends bien, l'homme de Dieu, c'est que maman, bazari sous ensemble, n'a pas. T'es bakabwana qui déjà. Ok, maman, papa, kabwani na maman, atibino ba mke maman de mutakoli sibino. Ah oui, ko maman yoko kufa. Ba bande connaît pas décider. Donc ça charge et pas papa. Maintenant papa wapi to yebisi kazate. To ba bengani bino na lopango. Ba bengani biso avion, ba bengani biso mais c'est intégral. Ba tin bino na biso l'avion. Donc papa na bino. Donc ba charte na bino. Donc ba mettre biso avion biso billet tout to se retrouve to matatu mati avion tina mboka wana na chikapa ba pesa bino pe adresse était oui intact pe mais avant que de kuna ba benga ki me mataye te ke ba za pe numéro na yete to se retrouver kuna ndeko na ngai ndeko na ngata tanga kufi na bengi a répondre na biso wana bikete biso pe to kufila mama ko se débrouiller za mono ba akati téléphone na bengi deuxième fois répondeur na ko ba message sans réponse alors nga na va na bande ko tondo vana bona ndako wana bande ko wana ça pas bon déjà 5 jours 6e jour 7e jour baby sans que tout moni master bon moi bando bon lingala quand même au master faut yo pour ando faut yo pe ando kalokola biso ah bon nga pena bino problème ezate naza prêt ya ko sala musala nyonso to sirvinga na mona ka possibilité ya kolia ce bobi ki nga pena ndo travail na bino problème ezate tata ko tinde ka chariot atanyo stunga na osala. Ah oui d'accord, tout c'est pas la réponse. C'est qui 18 habite au Moussala lobby dimanche. Et comme 6h, n'habite que dans la mousse, on habite au Kenya, n'habite Vana, Yola na Tony. Na lali. Et comme 12h, na timbo qu'est-ce que au Kenya Moussala te abila na yo Vana yo. Ti 15h, ba miss moi quelque chose en tout l'ambi ici. Nabi est-ce que Moussala mo lelo eza reporter habite au Kenya. Alors, mais 15 heures déjà, on voulait peut-être bon, va travailler la nuit, ça dit, l'industrie, on va biscuit, je ne sais pas. Et comme 18 heures, on a dit, mais on a vendu à caca. Arrivé à 20 heures, on a bossé un coup de caméra dans Moussala, oh, toujours qu'il n'est pas Moussala. On a attaqué là-bas, payé pour l'angle, on a payé l'attaqué. Oh, t'es longo, la terre noire, la longo, la terre noire.
otoke musala au monde to supporter pendant ce qui semaine il faut y prendre de débrouiller plus fort ça refuta manda koyo ito musala to ça eza musala mo malamu suffit ko maîtriser ngo dans le c'était yo kutoa kinwa ko lekla biso ça dit bino muduni webi makambe bele ko lekla biso non problème ça te na biso bakina tout ça na musala nya stoke to komina bango to temina ko moko boy to temina ko na tuye que mais tozo ki ne yo bien dereni parce que déjà 20h donc 21h déjà le bino to tele makaka yo zelo mona musala côté matotemina ndeko wana na beti mis na côté ya kasi alataki iloko moya iloko perméable ya malili na beti mis koto na mon lichette na comprendre ngo to temina yi to moni mwana mwasi moko boyazo sula na téléphone abandi ko poussa pembeni wana pona makele za na balabala wana poussa côté to bandi poussa pembeni kota mulia so na téléphone zo na ye c'était ma première fois na mona début ya musalo il fallait na banda kusala na moni ndeko wana zui lichette na ye na liboko ya ndeko ya mwana mwasi asimba ki téléphone na ye wana litoi a papi yango soki awa soki wapi je ne sais pas les na mulili na moni omo makile tangi mwana mwasi wana perdre d'équilibre atiki téléphone tant atiki téléphone ye azui téléphone abani bango ba isenga déjà avant que ska toke mouvement yo sala yo landa biso abani bango ape na landi bango toketi tokomi na katandako tozongi na ndako ngana ye tozongi na ndako ata la pe téléphone ngo boye display ebeba ba téléphone malonga pete mais display ebeba ezaki Nokia abisen que moni musa to sala wa za yu mata eloko atamba nango donc mais ozoki si ote wana ya problème te tokende toke deuxième fois bisika na monaki babotolaki moto sac likola moto na tango tozongi na moni bon miteo eza bien te na zongi na bike nga musala oyo na osala ngote abiso sala te yo il faut libérer ndako na biso parce que biso moni musa to sala ko toliaka eza yango yo alors dans ce cas nazalaki na choix mususu te j'ai manqué l'endroit à dormir nazangaki pe akolia nazangaki nyonso to bakotinga na kata komelisa ngai jamba tant na bandi komela jamba na bango na koti na bango na kata musala wana c'est-à-dire ya kobotolaka basaka bato soki moto a résister ozokisi ye dans ce temps moni ke moto azengambe so na kobotola ko résister nga yo su bande ko ozokisa ye sans motif je commencé à komona makila bato kosi makila bato sans cause c'est-à-dire moto eloko ni moko yo zobundisa ye eloko ni moko zoboto soki te mwana mwasi alati sapata bien il bodia bien yo il faut longole nyonso tout s'il faut moyen occasion zone il faut violer yo boto la nyonso tout wana je me souviens âge ya suko yo ngai na violer mwana mwasi ya moke c'est 6 ans et âge ya likolo na violer ya maman c'est âge à 70 ans j'ai commencé à faire le mal sans conséquence nzambe moko zotala na mona sala siko na idée na zui que peut-être na ko tomber ata na saka mutu moko $1 million $5 000 ata ba diamant na kati na directement na vami na zongi na ngana kati na zongi na ngai na ville pendant que mutu na sa mukilia oko sala nyonso tout mais sans amo sa le côté j'ai commencé à faire tout cela pour na kozwa moyen ya ko vivre mes acquis vite na ndo moyen ya vivre les acquis c'est-à-dire que bioko ya muke j'ai commencé à faire le mal sans assez mukolo nano ndeko nanga kufaki wana mutangi compétent ko ba data bongo data kufaki wana ko comme data kufaki leki ani musu date les mêmes dates tant on a se souvenir na date wana na sali mabe makasi je faisais les mal sans contrôler les hommes de Dieu na ko yiba bango ba biloko non sala ko si faux frère na côté église na ko la ve na ve wana butwana ko sala massacre sérieusement et comment je me suis repenti na ke na mukose na se na tango na montant vignon na sala nyonso wana na ke na rivière moko ya Chikapa na ke na vandi wana na kende kwa na sukola na kende kwa na sukola na vandi wana moi conscience elingai ma mère était azaki servante mais est-ce que nzambo zotala te vraiment ko swanga te maman nanga no mataba mangomba ngenge mais oso likola bolamu ne oko swanga te na vai nanga wana ti na bandio te tabandika kolia na d'autres ça programme na te bandika wana comme na nzelo mbimba wana baba bilanga manyoko eselaki na vuzoli manyoko mongo ya batu na che wana na ndo liana bandika wana en attendant comme era pop na kende ko to indi ko lukako ko yiba ça dit biso tono mona ko la to ndo bota ba yuma biso ba yangi dans cet temps là alors na vandi na rivière c'était à 16h na vandi wana makanisi esuka kinga imandam na vandi na se rendre compte maman nanga ndo biso conseil tontondo ko biso ngo na mukili ko yibate ko zamata batute tous ko so ba kosende muda mo ezo yelanga mais ezo combattre ce jour là na melaki ni jamba ni likaya ni masangata makote na vandi wana conscience na vandi wana quand même mais na bi choix ezate ngai fona nyoko la bayuma wana parce que baninga na bayuma ba famille na biso banyoko biso ngai fona vanja kasiko
Alors, tant on a vendu, c'était à 16h. C'était à 16h. Ce que je dis, c'est vrai. À 16h, na mona zambete. Il y a des certain de job inga na mona zambi melanga et tout non. Nanga na mona zambete. J'ai entendu la voix Mai et Lobi. Premièrement, le beau Mai et Loba qui obéit, je t'aime beaucoup mon fils. Ngai suki ya mutu etelemi ngai makila nzoto etamboli ngai na telemi po anakima. Mon frère, je vous dis, l'homme de Dieu, makolo na ngai ekangami na matiti wana ekomi ndenge moko. C'est-à-dire makolo na ngai ekomi soudé na matiti. Moyen ya kokima ezate. Sima na ngai mukati mbila moko azalaki wana. Mukati mbila wana ayaki pona katambila na akatambila. Mukati mbila komona moninga na telemi, na ngina kima mona zo bouger makolo ekangami. Azo epana pona tuna ngai, qu'est-ce qui ne va pas? Yepe makolo ekangami ye. Alors, en cela que Dieu a commencé à me parler. Que je t'aime beaucoup mon fils. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. Naozana yo bisika nyoto koiba kozala. Bandi ko pesa ngai mission. Abandi ko pesa ngai mission alobi ti asisko ngai na nyoto zolo ba wana etali ngai te. Ngai sifika ka makola ngai efungwama naki mana libérer sika wana parce que de nyonso tu wana etali ngai te. Tanga asisi ko loba ti atonka ka message sili ba na meki makola ngai efungwami na bani bango na sundoli na de chat na ki na ngwe ko inge tikali na bandika nyonso etikali na bani bango. Mukati mbila pe na sima na ngai mbango. Tant to komi na ngomba parce que to koma na ville et pona to malikolo fallait to matama ngomba. Tant to komi na ngomba wana papa comme azaki moi mukolo age avancé atemi andi ko pema. Atunga ke yo est-ce que makambo esabenga yo pesa na ngam pardon ngam na tuni ke est-ce que oyoki mama yelobi oh mais est-ce que zoki mani abingelo nga na kimeza ke makola nga ekangama ki c'est ma première fois depuis na botam. Na bi ma yelobi ndenge ni na banimba on a tiki wana. Na se joindre la commune ndako. Na pemi on dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Ba oui ba kufa ba onyos ba sangana kisiko yo ba balingi ngai. Mais nga na kufela mutu na maite. Mais comment est-ce que ba oui wana ba chula na ba ko ba balinga na ndenge ni. Na vandi wana ti na bandi ko trembler. Joua na bimaki na tawo bimate. Tant on a commis na ndako na eloko moko na comprendre ça met ngai solo ya diamba. Solo ya cigarette, solo masanga elongwe ngai moma wana directement. Na se rendre compte on a commis na ndako ba master bazumi la diamba ngara solo wana linga so sentir ngot na longwe. Na longwe wana eko zona kutuba bazumi la masango ba pesa po kata mikete. Na bimise na senti que quelque chose ça ne va pas comme côté na kati ngai. Mais qu'est-ce qui ne va pas cela? Na vandu wana ti et ko ba forcer nga na buto e lobi nango ba forcer nga tokene to bimina bango to komi to na ba sala mutu ba benga na temeli bango na présence to zongo oh, qu'est-ce que yo nyesa mela yo pono meli ba jamba temi o melite mikolo beni habité et le côté na vandi conscient na comprendre te alors tant on a na buto dans ndanda ko na la buto nenzamba ndi ko lobela ngai de nzamba ndi ko transmettre ngai message abandi ko confirmer que non abi mutu alobela kiyo c'était moi le roi des esprits. Ngai na kela likolo na se ngamu na kela satana abinga na kela nyonso zomo na se ngande na lobela ki okuna etango nzamba zobela ngai na même na ndoto na mona ka même pelong excusez na mona même pas esuelo na ete na mona ki na toujours voir muto zobela ngai na surtout ki na 1h du matin avant ne est-ce que marmo na zo ke za ngai obendenge ni mususu mutanga zobela ngai bike yenda keli kona si mutakeli kona si zaka kanzambe yemoko. Depuis ces jours-là sola ko likam idée ko sama be esili maintenant na banda ko se tang idée ko sama be esili nzamba ni mena ko nourrir ngai maintenant comme banda ko nourrir ngai abandi ko nourrir ngai na ko lokota kambo c'est-à-dire okende côté moko be parce que na mboka wana pour nous trouver installation hygiénique et ça ma difficile ba tiba montagne ko fofuta alors dans ko tabazamba okende côté zamba moko be okuti kuna otali makolbe mbule beti mutanya takite mokuti mbongo na kati wana. Alors Dieu a commencé à me nourrir na kolokota kambo c'est-à-dire chaque jour il faut na lokota mbongo soit lokoti par exemple billet à 5000 francs c'est que lobi na lokota te c'est 5 millions francs na lango des jours. Ce que na lembo wana sili so na tambo le fona lokota sumbongo c'est-à-dire Dieu a commencé à me nourrir comme ça. Tundengi zamba loti tinta ndi ko nourrir ngai bonga il sent que ozozonga na kenyo ko vanda wate ozozonga na kina ndebi sika nokoyeba ko utiliser makasi alakisi nga église oh il faut tant na soka na kina kosala et c'était l'église même à Maranatha. C'était ma première fois dans mon église na kata vision
na vision na moni église moko boy wana na nyonso na moni na kati nde parla nzamba longoli ngai na mboka wana ya Chikapa amatisi ngai kikwiti Kinshasa na nzalaka na mbongo ya transporter komata na matina mutuka wana na mataki na mutuka wana par je dirais ko frauder parce que na futaka mbongo na frauder tel que basa la contrôle na kati wana basi parce que so mati mutuka na bango bo démarrer boko mi moi 30 minutes ya bisika bozo kende banyo sa contrôle basa li contrôle ba ko mpa nga basote ngai tindangi na seret faki contrôle. Et pas Josso Lokamba. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu pour un message. On met biso le lot. Toujours qui est petit à petit dans la soupe il y a mission na biso. Et là on est pour bâtir le soupe par rapport au ministère. Madame Nzambe Asayela. Oui. Et là on a. Et là on a des témoignages. Oui. Il y a des témoignages. Il y a tout un témoignage. Il y a Liboma, Bella Liboma depuis 2017. Aïko Bika en 2021 watang to sambeli pona ye. Parce que pas Josso Lokamozadi prophète serviteur qu'on a une place au prière. Oui. Et là depuis quelle année? Il y a Liboma ou pas? Non, il n'y a pas Josso. Et pas Naza depuis 2017. 2017. Oui. Au Longwa Chikapa na nini? Na Longwa Chikapa je dirais na année 2015. 15. Oui. Oye awa 2016. Awa 2016, 17 ndé na moni église na ye. Et adresse aux autres, on est malgré que mon église na vision. Oui. Na banda ko tango na longwe kuna ndova na ngapa. Na yetan na longwe Chikapa na komi na zongi na ki na ko se rendre compte akuté na parenté mo bekra ya bonbon ça dit cousine ma musika kota papa. Na bebi sango na kuté na cousine wana. Kokuta na kuté na cousine wana tout na liberté. Tant to kuté na bien non komi boenderi nyo komi salté tant komi salté autant de communauté ezala ki mi a problème ezate komi boenderi nde ko na biso bebi singa ke brider la kufa. To enda na tolunga to na matanga bridel mais ba famille maman baina ko bwaki na so na cimetière ni to zibi kutu adresse nete nde to ko vana to ba novana na cousine wana ndako na ye ngala kana ngai na salon emisa toujours ménager nyonso wana ndo sala na kati wana batu bonso misa tapanga na ndo sala sikoyo esika endo vana ngaba na kikuna na kikweta siko église ya l'évangile Josué ezalaki na kipata pembeni ngana église wa mutu ate ngazate un certain jour na vandi no ki instrumental ezobeta wana misike ezobeta na bala nyonso to misiba église ebele no ki misike ezobeta na se déplacer wana na komi kuna na komi na mon église na bisina ndeko na ngabi kele cousine wana kimoni lobby fona ke église obia église oyo pourquoi pas toi n'est pas na biso kuna te na bi tenga na ke église lobby c'était le samedi dimanche nango ta on a bandi ko kende na koti na komi na porte église wana telle église na moni ndengi na mona na vision depuis Chikapa nde na moni église wana temi musuka mutu etelemi ngai protocole la kinga espace boye 5 fois azochanga boyemenga na temi na perdre na tina azotala toujours église ti betan autant conscience ko zongi ngai na côté église na vendre depuis wana zaki na église wana depuis 2017 et depuis 2017 na zan église wana alors je na comprendre qui directement que en tant que moi qu'on a compris on a comme écrit dans l'église wana yemoko l'évangile Josué Nzamba lopeli c'est que tu es un serviteur de Dieu et c'est le côté intercession oya wapona oya ozala Hollanda formation zo côté intercession oza monsieur na Nzamba et na kocho maboko Nzamba bengi yo déjà Nzamba benga yo ngana ebisi le côté na côté intercession tina lelo tout banda kula la formation c'était ça ni na dake na l'équipe pas évangile. OK ma ministère na yo makamni Nzamba salelio alors Fandi na commune ngiki na feni moufé numéro 100 combien 141 tomoni yo oyeli boso e ko témoigner Nzambe na biso aselio nini na ko témoigner Nzambe parce que Nzambe a guéri ngai na ko témoigner Nzambe parce que Nzambe a guéri ngai na maladie on a belaki na belaki de dépression mentale yaki do maladie mentale maladie mutu maladie ya mutu maladie obelaki mutu na ndenge ni mutu ndo selo pasi ou bien maladie na français ko benga makombo nini français là manque de raisonnement na raisonnement bien que par rapport au sommeil qui n'a pas par exemple manque de raisonnement abieta abeli maladie ya mutu manque de raisonnement maladie ya mutu ça dit abelaki liboma sali nango combien des années papa bana 2017 maladie ebandie banda 2017 ça dit banda 2017 mutu e bouger makamba zo sala zo besu angote banda 2017 mutu e bouchake sikoyo okinamba pendant 2017 on okindaka ba hôpital peut-être pas ba frinkata quelques bisika hôpital moko frinkata déjà
na fingata papa na mama hôpital Téléma ndi na zo moi guérison muki na ba médicaments muki ba kisando na ba docteur ba suivre ba faire suivre na traitement Africanta hôpital moko ya Téléma. Est-ce que hôpital Téléma pesa ko lobiko? Moi muki na ngolu ma ela ba minga ba docteur na zo moi lobiko moi muki na nzambe ndi a pesa na 4 tira ba kila nga c'est na mona nzambe lobiko na taba prophète msali na oui, Africanta qui hôpital ya Téléma ya ba soigner kamutu. Mais solution malamu ezala kite. Mais lorsque aye panzambe nzamba pesi lobiko ya sir. O ko comparer lobika ba minganga na ba minganga o comparer na nzambe. Papa est comparaison ezali passer nzamba ya nzambe eza ya libela ya minganga eza pona temps mukuse. Ndeko na biso abeli boma pendant mutu e bougé depuis 2017. C'est-à-dire pendant 3 ans, en 2020. Nyo soto ando sale bando simate. Bato ba manquer respect, ba kange ba singa, ba keni na hôpital ya Téléma. Et ça na commune nini? Et ça na commune Matete. Et ça na commune Matete. Nyo soto a sali ezo simate. Mais lorsque nous avons prié, nous avons un Dieu fort qui agit. Nzamba mesana ko si manifesta mesana ko agir. Nzambo to selaka. Nzambe aibi ko longola nyo soto. Est-ce que oso ka ba retour ezo sale ba rechit? Te na elo mo oti. Eloko moko te ata retour moko te bata moko peut-être pour makanisi zo bungo lisusu. OK, jamais. Amen. Nango bien aimé dans le Seigneur, comme tout messana ko bisabino, il y a tellement beaucoup de témoignages. Il y a les aveugles. La fois passée au monaki mama ya mbasu elimwe. Le monaki ndengza masalaki. Endepe bomoni témoignage yande kona biso. Tala kaka engambe lokola zali. Mais mokili mutema bel nge bouger nge bebise. Lorsque nous avons prié, notre Dieu a agi. Le Dieu qui agit, le Dieu d'Élie, le Dieu de Josué, le Dieu qui agit. Nzamba beko sala, nzamba guérir na nyosoto. Si okobis banani bato bazo bela ba hôpital, bazo nikoluka bangakisi. Bazo bazana ba Téléma na pato fren kataka bisika no mona bat bazé besko bis bango nini bo bazo landa biso. Bama solo na longo nzela nzambe nde bazo masuki ezo mukima parce que kisi docteur azali ka moto ndela sala la pharmacie mais prier le bazambe eza siko na siko daga le bazambe eza plus puissant par rapport à kisi tam susu ya repos tam susu zo na makata malade ba Téléma wana. Amen. Nzamba zo lokumo vraiment. Olobi te bale koluka nzambe nda pesa kolobiko. Est-ce que to pesa ki o mai moko singa moko peut-être pour nobika il fallait sauter singa mai moko elamba mo rouge na mutu wili moko pakola na mutu te o pesinga te to pesi ete yango bien aimé dans le Seigneur. Dieu est capable d'agir là où tu es de près comme de loin. Nzambe na biso akangola ka même batoleng no lenge même bon malaria boucher bongo même ata bato malade ata bato babeli université ata liboma sauf que nanga munayo okosala nde devoir, c'est-à-dire soki ozala ndeko moko aza na fulu na fulu moko bazole matiti biloko mabe yo kanga nde ye yaka na ye na ndako zani na ndako na yo benga biso tokosamela na biso kotra na fulu te mais benga biso zali na kata ndako na yo benga biso tokosamela pona ye. Nzambe na biso agiraka de près comme de loin abikisaka ba maladi lolenge nyonso to nango Nzambe wana pas capable ya bikiso na maladi nyonso tozobela ata ozana problème ni Nzambe mesana ko bikisa nango tozalaki na kata ko tango yokisa bido ete moko ya témoignage o Nzambe biko sala. Kombo nani? Komo nanga Mama Dembo. Mama Dembo, ovandi wapi? Navani na Kasongo numéro 5. Numéro 5. Nzambe asenzambe na ngai aseloni. Nzambe na asalelinga ya malamu makasi. Pona likambo moko namonaki o namona angote. Namona angote nayokaka ba prophète ebele mais nga moko natiaka badute me ayo namoni penza mbala moko pona babwakelinga naswanaki na muninga nanga moko toketi na leta me touti na leta wana na tongo nango misu nange ekangami nakomaki penza aveugle misu evimbi bato nyonso bakamwaki na ndako nanga mobima naokoka ata kobima libanda te me ntango ye bakeye kobenga yo ntango osambeli nzambe ti naokoka te ntango na baluki na douche kozonga naokoka te bana basiminga oye lisusu olobi Nzambe pona nini boye mutu azosufre boye pona nini azolela na 16h nango oye olobi Nzambe abikisi yo me ntango obandaka oloba Nzambe abikisi yo wana nazomona te
nazokoka otala ata libanda te. Ntango olobi Nzambe abikisi yo, opesi nga mai na yo nasukoli elungi, na 16h wana nabimi libanda, nafandi libanda nafungoli miso ntango osambeli, namoni bato nyonso bakamwaki na bana na nga nyonso bakamwaki, na namonaki mbala moko miso etikalaki ka rouge, na yo tia bakisi nde miso ekomi swe. Nakendaki epa munganga te, namoni mbala moko yango nde nakumisi Nzambe penza, Nzambe na yo aza penza ya makasi. Mama, siko okwebisa ndenge ozaboye bato bazolanda yo, eske batamoko kamisu pasi eke bima ezonga lisusu te, ezonga lisusu te. Wana namoni liboso na bandako omona kutu nazalaki na misu pasi ava na bela maladi wana, misu na bandako omona flu. Membana makambo wana tango ye kosambela nga namoni pona mbasu wana ti lelo nakoma omona die, nakoma omona ata nazopona ba salite na loso, nakoma omona bien. Anenge nazalaka liboso. Siko okwebisa bazana batebele ba papa ba mama ba jeune fille bazone kosimba kisi pona bwakeli bango mbasu na misu musu misu ba komisi aveugle et ake koluka banda kanga. Siko batawa batolenge wana ko isbangoni parce que yope ba bwakela ko mbasu misu nyonso ekomi aveugle. Onga komona sute Nzamba bikisi yo. Oko isbango nini batu batolenge nyonso wana. Oyo nakoyebisa bango eza boye. Soko omoni likambo moko ata pona mbasu te, likambo moko ya grave ekomeleli yo kima epa Nzambe. Me banzambe baze ebele, kima epa mutu oyo oyoki omoni ye penza aza ya Nzambe. Kima epa na ye, Nzambe asengaka ata ndenge namonaki osengaki nge eloko te, me epa nganga akosenga o bambongo ebele, okomona pe jour moko te. Oyo eleki Nzambe eza te. Mama, est-ce que nasengaki mbongo avant prière ou après prière? Te. Osengaki nga mbongo te, osengaki nge eloko moko te, tina ndenge namonaki na ndenge nakomi boye, ata jour moko osengi nge eloko moko te. Na kombo na Yesu Kristo, Seigneur éternel, ndenge mwana yo a témoigné, papa nkolo miracle tika elanda ye, ebi na kata vina ye. Na kombo na Yesu, Seigneur tika batu bazobela misu, bazobela bakle maladi ya kubaka. Bambasu makolo, ya misu, kolo au nom de Jésus. Tika à cause de témoignage, témoigner, prospecter, visite et visiter libota na ye. Na kombo na Yesu Christ na kombo na Christ au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, binomoko bolandi. Bolandi binomoko témoignage ya maman. Il y a tant de témoignages. Il y a des aveugles bamoni bakoué basekui. Et surtout baniko lexa, tandiko lexa que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de témoignages. Ndenge nalobaki ces jours-là mokolo wana ndenge nalobaki depuis kingana kutana Nzambe miracle comment ya ko forcer te. Et comme tic-tac sans dérangement. Maman boki très bien entre témoigner na lingala binomboyoki misuna ye kangamaki. Lorsque miracle tic et banda ko elekakati lelo sans que na force. Na force que sous miracle depuis que Nzamba kuta nanga bengai miracle makoya sans que na force malana bola bozolo na ba témoignage à mettre forme na mbala e mbalo pe to na témoignage monene o bozelo ko lexa biso o bozolo na bino moko ma Nzamba zo sala e biso ma Nzamba zo sala to ko bo mango di photo li bito pour le to bimisa pour mbala bola na témoignage maman avec le misu fond mbala bola mbala musu bola témoignage koka atambole e mbalo bola témoignage ya monene o bande ko na biso azui ba ko lobela biso na miracle na masele ndeko kombo na ni pe ko bande wapi. Comment on a ma vie de faire un numéro 5. Tasongo numéro 5. Tomoni yo liboso na bosu ko na pembe na biso ko yo Nzambe aseloni. Nzambe selinga makambu ya minene ebele pe monsieur peut te lever pété pour na air. Mais maman to bane ko fane kuna limete. Maman a déjà akufa. Comme na moi ndoto na ngai asinga nzoto da atekinga déjà esprit de mort comme tant to prina na prophète Enoch elongwe na komi bien maman wana kufa déjà mais omoni maman wana bimeli yo asimio na nzoto tango asimio na nzoto atio esprit de mort et directement nzoto ne komaki malamu te n'est-ce pas nzoto ne komaki lokola maladie parce que mowe ya kufa déjà sekui asimio na nzoto et tango asimio na nzoto et après nzoto komaki ya mabe c'est-à-dire atia esprit de mort réclamer yo koma côté na yo et tant to kutani na yo j'ai prié pour toi nasinga ki combien. Est-ce que depuis na bondeli pour na yo ozoka ozomoni les sous ndenge bando mona ozomoni sous te que ça sont bando na yo est-ce na singa yo quelque chose
sikoyo koyebisa banani oyo bazobela baza na baesprit de mort baza na bawei na banzo baza na bopito okoyesa bango nini bagene fili lokola yo parce que nzambe aseli miracle mowei asimbi yo na nzoto me okufi te tobonde nzambe abilikisi mais nokoyesa bawana nini baonesi baza na lokola yo nde nzambe abilikisi okoyesa bango nini bakende wapi e basala nini nakoyesa bango ke baluka nzambe mpe baluka mpe baprofete oyo ya solo na bapaster oyo ya solo mpona basambela bango babika lokola ndenge na biki na makambo ebele. est-ce que par hasard nasengaki mbongo te nasenga napesaki yo singa moko bosote nde longoli mowei wana est-ce que peut-être omonaki nazwaki moto napesaki nasengaki eloko te n'est-ce pas depuis omoni miracle nopesinga eloko. Bien aimé dans le Seigneur, votre la témoignage. Ndeko oyo amoni mowei ya bimeli ye moto akufa déjà bandeko vana nai bolandi travail. Asimbi na zoto. Lorsque asimbi na zoto ndeko nzoto baby, ndeko abandi maladie. Nzoto e baby atamboli par-ci par-là. Mais lorsque to bondeli na bondeli pona ye, depuis mkolo wana tina moment oyo maladie kei, mowei wana kei. Na senga na pesa kyo singa moko bosote nde longoli mowei wana. Est-ce que peut-être omonaki nazwaki moto napesaki nasengaki eloko te n'est-ce pas depuis omoni miracle nopesinga eloko. Bien aimé dans le Seigneur, votre la témoignage. Ndeko oyo amoni mowei ya bimeli ye moto akufa déjà bandeko vana nai bolandi travail. Asimbi na zoto. Lorsque asimbi na zoto ndeko nzoto baby, ndeko abandi maladie. Nzoto e baby atamboli par-ci par-là. Mais lorsque to bondeli na bondeli pona ye, depuis mkolo wana tina moment oyo maladie kei, mowei wana kei. Amowei ando bimele na physique. Azomone soute. Oui, makambo eza ebele na témoignage oyo tuna nga eza ndeko mapelaka libomba depuis 2020. Abe libomba ke na batelema e bakene pe na bambikudi bakene na ba faux serviteur ba faux prophète misusu baliaki bango bambongo ba tous ensemble. Alors nde tango ngai na uti ngomba na uti intendance. Nazo kita na moni ya vai na fulu. Nabi oh mais nga na ngomba na ocho prier que Seigneur utilise ma puissamment rapport de ton de remplement de ton onction de remplement de ton esprit la plénitude de ton esprit utilise ma babeli babika bakuba seko mais pourquoi na gotika mutu aleka atika la vanika kana fulu be na ke wana côté isika zaki na ke wana kina pese mbote intimité ngata on appelle sembo tanzimite j'ai commencé à intercéder ko bana bani ko intercéder wana ti na bani ko pusa ko simba azolingana azolingana cha mutute na ko simba cha mutute ti zamba iko saisir ya ko wana na bonde de bani ko sambela pona iko sema no sambela pona ye mutu se rétablir amitala mona fula bike na komi na fula wa ndenge nini yemo ko akokolande mission témoignage na abina ni na komi na fula wa ndenge nini nimbise ke no ngana ndo na musela mina uti na nga prier na zongi na moni ya wande na sambili pona yo directement mbala moko teo kana yo kamata ye bisi oyebi adresse on ebi adresse à lobby et pas na bango c'est que à lobby adresse wana za na pe na témoignage na lobby adresse nde kamata wana keti ne pas na bango ba moni ba yambie ba bongisi yesuki ba bongisi nyonso to la tu la malamu nde après une semaine ya guérison na ye nde ko témoigner na église et pas ko témoigner église kana na li pe nde to soit qui témoignage na ye le deuxième témoignage muso eza toujours awaya ndeko akendo aza chrétien. Ça y est, parce que moi, la Bible, un Jean, celui qui est de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose à Nyonga Batu. Il y a maman qui est une Nyonga Batu. Ben, lui qui est bien bon, monsieur, pour la foot, ben, il a vu dans le pays, ça t'est beau, ça n'y a pas ça. Il a dit attention, maman, qui m'a dit attention, binga t'es habité. Ça n'y a pas ça, la grande amour en Zambie. Attention, ça n'y a pas ça, qu'on s'engage. Tu bah, qui obéit à Yemba, sur Yamisu. Misu, oh, il y a quatre bimbi et bandit comme ça, quoi, il malibanda. Na messana ko bonda pona baka na messana ko mona baka eleki na ba télévision mais c'était ma première fois ko mona kaya mbasu na misu na mona ya makolo na mona bakama mingi alors c'était ma première fois ko mona mbasu na misu atamboli azaki muto église ya liloba ake na liloba wana vite ake par-ci par là oh molimo eza na bikoto ake oh kuna boy c'était vite de tango mwana ne moko ko betele lisolo na ngaso ka numéro na émission moko na lekaka na Exaltation TV alors de mwana tango betele lisolo na ngai de na moi babenga tango na ye wana na kuti mama wana gravement malade na sambeli pona ye
et si maman oza ko confesser yo confesser za te nebika ka mutu mo bando combattre ngai bando ka famille tout ce qu'on soit abisinga ko tulika muteka na nyonga batute na bandi ko sambela poni ti ton na sambeli pona ye na bandi ko sambela ton na 6 ko sambela pona ye abika ki maman na te na kei beko benga lisusu après ba benga lisusu que non ya kazaka situation sacrée tant na mais comment est-ce na sipo na moto mais situation changer te nengi na bon le soupo na yende zamba yo sans que est-ce que on est liboso zo qui pendant di rebelle aux assire que ils qui ne fêté yebi se kabiki déjà mais natandi maman na zalaki état na ye zalaki toujours malade et parce que maman za mabika bika papa mais na biki kaka boy na bi winga na transmettre un message zamba biko biki dès après c'était à 14h et comme 16h maman nyos tu koti même avant bela andola ta manette mais so qui témoigne na ye même nyos surtout wana mi se komi et komi le lenga zalaki liboso na mususu témoigne mususu ko ba tukutu ko leksa ndeko mwasi moko boyena muninga na ye bazaka de biena le yina ya na bazaka na katlo pango wana na limité bazana le pango na limité bazana locataire moko boyena le pango wana locataire wana bazako sona na toujours c'est quand même le bien t'es forcez-vous d'être en paix avec tout le monde et il y a des sentiments comme obiso motomi le la karo bando sona locataire wana tango nyo sorte pas bengo nyo bazaki basi locataire wana kufi sous sa kufa ne baniti tant akufi alors un certain jour bango bavandi na ndeko na ye bazo pona loso directement bamoni mwana mwasi wana bandi ko biya liboso na bango papa langa ni mutamona ki boso ki ya bina moni nani mututel abe monya za bakimi mbako kaka ndenga mona ki moyi wana abandi ko tomi malade parce que le but dans quatre mukanda ya Job en réalité dans l'homme c'est l'esprit comme on a ya moni kaka moyi ndeko wana tombi malade ti akufi yebe oyo cho témoigner makumni ma vie cho témoigner sur cho tozana mes témoignages na ye avant d'équiper toujours azo sala mosala moko boye amoni aloti moyi ya sala mosala moyi ko simba ye depuis jour wana de kwa na bandi kobela sérieusement radio bela andi kobela komi muke jeune fille akundi sérieusement alors ndeta ngamoni bongo mama na bikenga na mama na bikete no kenene na bisika musute fona meka ba église na biso mais église mo bona bo temps kombo ba meko sambela pona ye mesimba kite mwana zaki très gravement malade jeune fille qui a 18 ans alors ndeta ngotoyeko ba eko sala ba ko sala signal ba benga iko se donc la déplacement na ba totam na bango na déplacement na komi wana si place ngai moko na bandi ko sambela pona ye ko sambela na sambeli pona ye ndesali ke nzambe aiba ko se manifester parce que nzambe apesa ka vision apesa pe provision nzambe pona sela mutu ataka age mutu te c'est quand même na zaka na commune ndo bala pa na za marié il y a cela 4 mois tant même na kende ko bala pour nani beaucoup mais ça que métier est encore jeune ça dit nzambe makambo sala ka italaka age mutu comme on y apporte Paul aux Timothée que personne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, Moutou a méprisé jeunesse na yote. Nous avons le Dieu qui agit. C'est-à-dire, ça m'étant à Bengi Moutou. Je suis encore jeune. Je te prie à Kosa Maoubaninga Basala, tout ce qu'on sort. Mais et Dieu, le Dieu là qui m'a ramassé. Parce que j'étais un simple rien. Et là, je suis un atteint, je suis un ngouba dans la table. Boumangouba ya Nakatia pour se fondre le coton. Qui n'a pas le coton. J'ai manqué tout. Mais le Dieu là qui m'a ramassé. Et wa komi singo nazali apesinga tinga pamba tinga bengi motu apesa motu abengi na pesa motu vision pe provision alors nde provision ali pona ba onyo bazobela parce que mission za apesa nga yeza ko bondela pona bakanyo soto c'est pourquoi n'importe quel cas où moto azana ngo tango to sambela kanzama ba ko se manifester e ba ko agir na tomba ba kebele ba tebela benga yes na za témoignage même ya motu directement na France na audio c'est pour linki yo kango wochango kaka yo maman na benga avant na simla pona sans que papa dalandaki yo mais et pas na bino basé na Nzambe vraiment ya Congo tout un peu déci makasi tabia maman na problème ni na bia papa na ngai Nemba muninga na bino moko boy na téléphoner un prophète comme ça et bien que maman Nzamba bisinga zo vito dans 2 jours il faut sceller $400 dans 2 jours zo mona miracle na papa na kenda ko defa mo defa na cela papa malade de na nzot na ngai zakaka tisikoyo et naimbi bakama mingi toujours ya bongo et na koloba boye na domaine nyoso tout il y a des faux il y a aussi des vrais ata na kata domaine ya armée au monde policier moko boye azo sala musane comme il fallait mais musu asa na kata tracasserie
na ba domaine nyonso tu wana ezali et biso en tant que bassin na Nzambe toko conditionner lobiko ya bato guérison délivrance bato pona mbongo te. Oui, toko conditionner pona mbongo te parce que na lobaka meloko mettre foi l'offrande ne délivre pas. So zwi mbongo tia tokenda pa ba député bane batu babinga biso azana mbongo ne mais point mbongo délivrer ke mbongo délivrer te okozwa mbongo ke mbongo bimisa ba démon na kati ngai mbongo misi ba démon te. C'est-à-dire c'est Dieu qui délivre. Merci. C'est ça. Merci prophète Enoch, c'est la fin de notre émission. Au PC, votre numéro de contact. Oui. Okay. Mon numéro de contact c'est plus 243 89 75 20 566, c'est numéro WhatsApp. Plus 243 89 75 20 566. Merci beaucoup d'être venu. Merci na bande onos to balanda ibiso. Bonzambe na bonzambe lola. Je peux prier. Simono to ya kolobaki nzama boto. Merci na notre commandant dans ma caméra. Na tiki le temps. Prier aussi sur l'émission la prière. Oui, d'accord, bien aimé yo mutozola ndangai. Et il y a plus de témoignages, j'ai belé même la rédivision, tout ça témoignage, de rédivision, tout ça bel polité mais la rédivision mon miracle. Et yo pose la ndangai et ça tant na yo mon miracle par exemple. Hasard izrakate. Et na histoire nyos na beti wana na beti makambu réel parce que na mukilo mutu moko te akoko ya lati veste soit azande aze abeti makambu moko ke ngana zolo kutanguba na c'est ridicule mais na beti yango pour témoigner la grandeur de Dieu. Et Dieu est aussi capable de te délivrer là où tu es. Dieu est capable d'agir, d'opérer des miracles là où tu es na bakanyo surtout aux anango. Quelque soit na bakate de tous les domaines et surtout nous avons pas se manifester. Yango non semble la pona yo. À partir ya prière aux amba ze ba se manifester na kata vina yo. Bisika ozoko ko zwa mai na yo, soit ko zwa huile d'olive aux anango pour non semble la pona kala mingite. Ende kaka yo olandi ngai mosa na Nzambe. Non semble li pona yo bisika ozali. Nzambo abikisaki mutu na redivision na Suisse. Nzambo abikisaka ba maladi ya ndenge na ndenge na osemble la pona munyo suzula na ngai. Bisika ozalaki maladie. Notre Dieu opère de près comme de loin. Le Dieu qui m'a choisi dès ma jeunesse. Le Dieu qui m'a appelé comme son serviteur. Le Dieu de mon intimité. Aïba ko pouvoir na kati ya vinayo. Bisiko bando réussir était. Au nom de Jésus au banda ko réussir. Yo mutuzaki malade na sambeli pona mai oyo. Mai kako yo simbi. Mai wane longwe mai simple. Et comme kiti ya malade bande ko bela. Na bakisango dose onction au nom de Jésus. Onction na belata yango. Et ndelo komela yango directement au mona miracle na Nzambe. Ndelo komela yango mona miracle onction na belata yango. Et utilisation nyonso ko utilizanga to sukole longi mis na yo efongama. Ba dona yo efongama na kombo na Yesu. Yo muto bande ko zo musate ndenge no sambela pona yo. Nazo sambela attaque musako na Nzambe, attaque musal na Nzambe. La Bible dit au livre d'Ésaïe 44 verset 26, l'Éternel dit confie le parole de ses serviteurs. Il accomplit ce qui produit ses envoyés. Tu que tes âmes a confié le banangai. Oh soit musal anda oeba ko se retrouver. Na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus. Bisiko za qui faible au comme fort au nom de Jésus. Onction na Nzambe elato bisiko zali. Au nom puissant de Jésus. Onction elato bisiko zali. Guérison na Nzambe elata yo. Et ma foot aussi na boko le longue ma foot simple comme oui d'onction. Onction na Nzambe na ko utiliser yango au mona loboko na Nzambe. Bandoto mabe bande ko se réaliser na condamner yango au nom de Jésus. Miracle na Nzambe ebile ba ko se manifeste na kata vi na yo. Endengi na sambeli etika pe kaka bongo na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus Christ. Amen. Nzambe azana bino. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter.
il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango eza komema. Ya Marie si akenda ye, misa mungolo we, tala tango ebemi ye o. Papa de baba si akenda kala, tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala, otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala, tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala, tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kakape mobola mawate. Iwa tango yaka amemaga moto nyoso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela momo na yo, tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela momo. Moninga, Moninga,
ntango ekoleka mokili ekosala masibo ekolo nyonso bato bakokealela mpona nini nalela mpona le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe.